Ah, jisole akambambole kakele motongamiwo akambambole kakele misambikami elandwambole kakele mionganga wamiwo akambambole kakombeka masambikami. Ok, makambeleki. Voilà. Maintenant, la musique peut à place. Nous autres travailler, nous avons un manager, nous avons un côté pour que la musique soit bien. Ok, c'est très bien. Nabundi penza, nanu nazui ata manager ti, nazui ata producteur moko ti. Nazo bunda kanga moko nde angwana moni nazo lela penza mbetindelanga ata mutu moko mibale basunga ngai, batombola ngai, balungola ngai na ndenge anga moko boye. Jésus Owanjalo tombokeye Zambika malanga we Papa kapo manyonde Papa ya oke di makele Mete wako janga Kombo fomo na bao Tokondo di mona ena Jezile Olingi masi ya kwata mozindo Soko ponelo ima kwata mozindo Yangotika balo bakwata mozindo Yangotika bachola kwata mozindo Boya tokota mozindo Olingi masi ya mozindo Olingi koyemba mozindo Botika balo ba mozindo Biso tokota mozindo. Nzembo wana oyo isali penza succès oyo zo bénir peuple de Dieu moi mukie ya honde to kabwana ngo hein. Jisole akambambole kakela motongamiwo akambambole kakela misambikami elandambole kakela mionganga wamiwo akambambole kakombeka masambikami akambamboko ekaeta wasambika yewo akambambole kaeta kaondaki waye akambambole kaketa miondaki wa miwo Jezile Owanjalo tombokeye Zambika malanga we Papa kapo manyonde Papa yoke di makele Mete wako janga. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres.
Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Aux la poto, aux besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux Ali, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nyonso ba perruque à Kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable. Oso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, au sol à canine pour atteindre la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, ou n'a salaka, et telisaka, et ça pour teint clair, gamme différent, et ça caramel, métis, chocolat. Pour maintenir caca, crème ya maboko ezali, crème ya lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah.
Voilà, bienvenue à tous et à toutes, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue encore une fois de plus. Merci pour votre fidélité. Attention que vous ne cessez jamais de manifester à mon égard. Aujourd'hui, Vérité Plus Plus, Tokiti Penza, Koluke Labino, Bobenga de partout, Boluka Maman Anthony, Maman Nazoé Manatete là, Batebele, Batete là, Ibele, partout, Bozali, Boko Sepe la Penza, parce que Bolu Banza, mon épée, je édifié Bino, Nzembo Sali Penza, succès dans les réseaux sociaux. Alors, Tofan Lagite, Tobagi, Tokoluka Penza, Maman Anthony, Bato Baibi Kombo ya Mamate, comment Maman da Maman Anthony. Tozana awa a se présenter et puis a oyembela pe biso to beta na pe moi solo bo boaka ba télécommande bo zapete alors bota la biso du début à la fin. Alors likez, commentez et partagez aussi. Merci à Martinez Le Sal qui est derrière la caméra, la pose de vue. Merci infiniment à tous mes partenaires. Là je vois maman Nathalie Fikipo, ma papa Paul Fikipo FBT Misala. Merci infiniment à Yannick Chamba Godson, Bossamboka. Pourquoi pas penser également à celui que j'appelle mon papa Willy Claude Diaman à Londres, clin d'œil spécial à toi. Et Jules Mon portugais Ghetto Kamadi depuis Montréal. Merci infiniment à Gaël Fundoumena, Shekina Vumbi qui te coupe taille. Jérézine à la merveille, moi la mamie. Martinez, Soro, d'accord, Nanga. Au Kofon la Busso, je dirais déjà bonjour et bienvenue à maman Anthony. Bonjour, bienvenue aussi. Voilà, un mot gentil, hein, maman Anthony. Batobele bazo talayo partout. N'habite sur le baba, on a tété là, toro le balingala, barotala opena mokil mobimba. Merci beaucoup. Le kola mokil mobimba bazo monanga héros. En tout cas na sepel mingi. Ndo sali eforoti. Oyo komonanga lelo. C'est que nzambe abongisaki ka mokolo lelo. Tomonana. Vraiment. Yango na tomonani. Na sepelika tango mukonyoso musazo monanga ata na musika ata na pembeni. Yeba ete na bandi na pesa mbote. Yayo. Yayo lingi koloba mbote. Voilà na tete là. Na tete là yayo. Boya baba moyo. Yambi. Ah yambi, OK. Yambi. OK. Moyo izambote. Moyo pe mbote, OK. OK. Yango na lobi. Moyo. Et pas bato nyoso mbote. Voilà. Merci ça. beaucoup Maman Anthony. Maman Anthony, osa servante de l'Éternel, oyembela ranzambe. Moi présentation, bato musupeta ba moni o lelo, babi maman ngo tozo yebete misuso ba yebite po ba yeba pena Maman Anthony malam. Quand ndenge wana lelo bazo yebanga bien. Siko lingi na beta nini, na beta moi kapela boye po ba yokanga to. On peut ça moi kapela po ba comprendre. Po ba otala ba yeba ke eza penza yo. Wana ndo zoluka. J'ai solé akambambole kakele motonga miwo akambambole kakele misambi kami elando ambole kakele mionganga wa miwo akambambole kakombe kama sambi kami. OK, makambeleki. Voilà, j'espère que tu vas comprendre que Kolonzembo et ça Maman Anthony musique en au bandaki yango lolenge boni ti au comment peut-être lelo na bandaki musique oyo lokola nzambe ayebaki ke grâce oyo kokoma na bandaki yango banda bo mwana. OK, bandaki yango banda bo mwana na baleki nanga boye nanu naza soki ba 12 avant même 12 to bandeli malembe ti na ye kobala. On a eu bala na vandi de mukolo moko boye toke ba prière ensemble akitisi grâce banda mukolo wana na sala répétition na sala te nzembo kaka na yoki kaka mbala moko oyembi nyonso ye na yembi nde nazati lelo wana ezaka nzembo oyo te nzembo pe ebele mususu oyo ezo circuler wana ezo landa oyo pe ezali oyo ebengami mozindo. Wana oza déjà na studio ozo préparer yango. Image ici ebimi déjà. Image déjà ebimi. OK, on peut s'habituer to relaxer on peut pour que batala. Voilà, et na âge à 12 ans na ya obanda déjà koyemba. Wana obanda koyemba banzembo na oto banda ko yemba banzembo ya bande ko mususu yebi déjà to banda koyemba banzembo ni plus. Na bandeli wana tozala koyemba ka banzembo ya bato bazemba korale na bango biso pe toziwa na to bandi na mikolo e komi kaka na vandi na composer. Au composer, OK. Et à l'époque déjà obanda koyoka mingi nani moto nini obanda koyoka pena musique na mingi obanda pe koyemba mo banzembo na mwa mingi.
époque wana ezalaki nzembo ya bato ya méthodiste. Ok. Nzembo ya bato ya méthodiste neti bamami osodu ya kala. Nikolo tokomi na église de Réveil. C'est quoi oyoki ke déjà tokeseni. Yango wana tokomi na département ya biso moko. Po liboso na lungwa na méthodiste na koma na église ya Sepe esika nazosambela. Eza nde papa na ngai berger Philippe Mbeke moto azalaki koproposer nzembo akoposer apesi atoni développer nzembo. Nde na bandi malembe nde ti tokomi ya tayanga moko na composer na développer na yembi esili. Ok. Voilà. Maintenant, la musique pèse à la place. Aux autres travailler, nous avons un manager, nous avons un songayo côté pour que la musique soit bien. Ok, c'est très bien. Na bundi penza, nanu nazui ata manager ti. Nazui ata producteur moko ti. Nazo bunda kanga moko nde angwana moni nazo lela penza mbetindelanga ata mutu moko mibale basunga ngai, batombola ngai, balungola ngai na ndenge anga moko boye. Nazui nanu mutu te. Tiko idée ya bando yemba na tetela. Parce que oza mutetela ya ngofo yemba kana tetela to ozoboya koyemba na lingala. Nazo boya te. Ata ndenge naza mutetela boy. Ndenge nazana na yemba kana Kiswahili. Yo anozo kana zolo bape na lingala ngo. Naza pe na nzembo ya lingala na ko yemba. Mona nzembo nange bele na sangisaka. Oyo nde natikala ko sangisa te. Ponzembo oyo eza moto abenginga akoposer mais moya développer ezati. Nda benginga na ya ko développer nzembo wana. Ndo moni ndenge akopoza nzembo to yemba ngo na kitetela ndenge akopoza. Ok. O frère Bernard Djanga mota akopoza nda benga kinga pona développer. Yango ano yoki yango ebeti ndenge ebeti bongo. Tiko yo moko nzembo ngo yemba ko yeba ke bando ça après succès boy na ba réseaux sociaux na ba TikTok ba basa lango challenge bongo. Ngamoko na yeba kite mais d'une part c'est le programme de Dieu. Voilà. Donc programme nzambe mo déjà établi ça ki yeba que nzembo wana ça titre nzembo ngo za titre ni. Ezalaka elongo sola seno yatu. Relaxé. Mobongisi ya via batu. Elongo solo. Elongo sola. Elongo sola. Elongo sola seno yatu olongo sole la kimilone. C'est-à-dire mobongisi ya via batu obongisa pe yangai. Ok. Donc kambambole kakele miso. Wana mulimo ekiti na bengi mbala moko. Agangi na benga Jésus pour makambo eleki. Nga parti wana to kango ko mama Anthony. Olinga kango? Parti ya Jésus le. Jésus le. Owanjalo tombokeye. Zambika malanga we. Papa kapo manyonde. Papa ya oke di makele. Mete akuo janga. Kombo fomo na bao. Tokondo dimona ena Jésus le. Ok, wana na lobi Jésus le. Wanja lo tombokiye mukonzi yankembo ndo zali. Nzambe mukonzi yankembo ndo ozali. Papa ya moto na lobi wana eza pasteur ndazalaka. Papa Manyondo. Na mama alanga wo eza mwasi na mobali ba pasteur kaka ndi bazali. Ndio omoni na lobi kombo na bango yo talaki bango otali oyo ngapi na za mwana na yo. Voilà. Nzambe pe atala pe kana yo. Atala pe kana ngai ngolanga boye est-ce que boye nde alingaki nazala to ndenge nini ndi yango wana nazolela ipana. Ok, c'est bien. Je crois que Batubé Bazotala Bazo comprend que Maman Anthony, Place Musique n'est bandit. Parce que aux autres travailler, au but aux autres sponsors, ni producteurs, aux autres Yomoko effort personnel kaka. Yomoko kaka. Aux autres préparer album, maxi single, to nene. Album déjà ezali. Ok. Ezali kaka. Na bimisi déjà image na nzembo yango to bimisa ki déjà image nango na nzembo nanga musindo na sali déjà image etikali na sala soki 4 chansons de etikali na album wana na sala yango clip nango. Ok. Donc pour ça ba clip nango déjà obi déjà image nango bimi wana titre ezani ya elongo sola image déjà to salaki. Ok. Ya mozindo wana lisusu image nango mozindo po yeme pe kana tetela na sangisi mozindo na sangisi na yebi moke na lingala na zongi kiteta asala kiteka boy parti ha mo parti to yokati tozana yo za alanga nzembo fo oyemba nde mingi olingi masi akota mozindo soko ponelo imakota mozindo
yango tika baloba kota mozindo yango tika bachola kota mozindo boya tokota mozindo olingi masi ya mozindo olingi koyemba mozindo botika baloba mozindo biso tokota mozindo tosilisa te. Donc okota mozindo na prière po bato ya mokili bazokota mozindo na makambo na bango bazwa litomba biso bana nzambe tosala nini bokota mozindo na prière na makambo na ye et makambo nyonso tomona ezala résoudre. Ok, mais parti ce que kitetela ya nzembo neza koteni ya mozindo wana na mozindo akambo wana njachewe kwa nyanya akutafuna echewe kwa nyanya enda ondafuna echewe kwa nyanya lokete po eza ebele nzembo wana eza mwa molai ko parti wana atetela na lingala relaxini parti ana oyo nayembi wana ezoloba makambo nyonso ya mokili eza pamba obele nde Yesu. Ata bilamba ndo eza koloba ngande nazolata bilamba nyonso eza pamba mutu ya nde Yesu. Soki Yesu alingi yo bilamba wana nyonso okomona ngo lisusu mutu ya te parce que yo moko okekuna bilamba osali boye bilamba liboso nanu oye banzambe nde yango nalandisaka partie landi wana ke ndokoko le koko embe ya sambikaye ndokoko le koko embe yo tongi wayewo wana eliki elingi koloba nini eloko moko te eleki oyo oye banzambe oye banzambe nini ozobondela nde na bandela kibongo na koti na lingala nde na kenda kinzembo eza soki minute. Ok, voilà, donc toza elongo sola. Voilà, et puis mozindo, et puis batitra mususu eza leyeka yo mendeka na kotalela kepa na yo. Ok. Mosusu manano ya kutime, malédiction familiale. Ok. Mosusu keketala wa yo lenja yikampiko okolonga. Ata makambo ikozali bele ndenge nini yikampiko okolonga nde yango titre ya album wana eza kombo nango yikampiko okolonga. Ok, zana lingala pono chika komba na yembaki na kitetela mais ndenge ya koyebisa batu ezaka ka yikampiko okolonga po keketala wa orange. Ok, keketala wa orange. Ok, nakala nga pena tetela fo la kisanga pena mo tetela ona ndalinga pena muna kongo za pena kitoko. Voilà, donc album Kalaté to zelango dans le marché Kalaté Robima au zelango qui s'appelle 4 nzembo mususu po et ça le quoi 6 au total. C'est quoi ça la 6 po oh ya Jésus le wana to sala ki featuring. OK. Ngana mutu ya fait pas ko zambe malam ngana accept de to sala ki yango. C'est quoi yanga moko déjà 5 on a fait déjà la flash na ko ça pas lukaka yango. OK, pour battre moi kwa moi référence moi boy. OK. Dans de bo sangisango oya oyo ça la section les featuring oyema kango yo mokote. Na yemba kango nga mokote. Moto a composé ndenga mo na ye koyemba na ya benginga nde to yembi me o kinze mo bimba okolo ndirenga moko moto na yemba ye alinga ni bandeli ka tango na zui na kriwana ya tikalo joatesu moya kina inspiration na nzembo wana ngolu na nzambe iza nzembo wana na tikalo osala ta repetition ti ayo kisinga ka Antoni na za na nzembo moko otoyemba po ye azala ka clariste na ebise nini landisanga ka muke na yoka nena pesa yo vocal ya yo pe oyemba. Voilà, na sala ke faro kaka na jwa vocal na ye ona pesa ye ayemba siko yanga watuninga penza okoyemba te na lobinga ka tango na kolata casque na koyemba donc malobeko yaka sur place likolo kaka na koma kaka na kasate na sala ka nini te seulement ka na sala concentré argument nyonso iforo pété na sala ki faro te essentiel na mi pesa na prière ikole funga makapona yemba entre rôle ba maman Antonio bandi carrière na professionnel nde na année oyo toloba na bandaki na 2010 nde na bandaki tokeka na ngomba kokita na ngomba kuna grâce manifester mbala moko nde na bandaki malembe tina yeko ya awa na Kinshasa.
Ok, wana ezalaki na mboka nini na 2010? Na lodge na Sankure pa biso. Ah. Nazalaki na lodge. Nzemba ngo ya liboso na yaki awa na Kinshasa na 2014. Ngenatia awa ezalaki Mozindo. Esirikilaki bele awa. Mais na silisi koyemba nazongi na Sankuru. O na bandaki mbala mususu ya elonga na ngai, elonga na ngai, elonga na ngai, ejali na Yesu. Yango nde nayi kosala remix ya Mozindo wana. Ok. Donc toyoka pe maloba oyo ya elonga na kati ya Mozindo. Ok. Nayembaki yango kuna. Mais lelo oyo makambo ebele ezoleka ya mabe na kati ya toyebi ke makambo nzambe il faut kotambola na limemia et tout mais lelo tozomona bandeko ebele bayembi bazana ba scandale na makambo mabe ebele na ba réseau et tout est-ce que maman tonozo banga te ke terrain ngo pe diable aluka combattre yo pour glisser au kota na ba ligne moko ya bandeko mususu nde bazokoya wana naza kotia ata idée te po tango nazana nzambe oyo nazo senga ye kaka éternel Dieu aye pitié de moi kondima te na ya ko glisser na ko zwa so yipo tango nakoya kokoya komona ye kofingisama. Amen. Tomona kiyo pe bayambaki yo na CFMC pas ya de fante maman et papa Olangi tomona ki maman Axa Olangi ba beng saki okuna na habité ozaki invité et le kaki ndenge nini c'était quoi au juste? Bana nazalaki invité. Po bayo kakanga kala me mukolo wana basepelaki ete tomonana na ye totala ndenge nini ayembaka abandelaka ndenge nini po toyoka kaka mungongo na musika. Est-ce que c'est vrai Anthony ou pas? Ndi mama tsalobi sara Anthony yo ndima dimanche oyo ozala na biso lo monaki na yaki boyimbela ba kompe banzembo nayembaki ka Jésus pota ezalaki mingi te ndo monaki nayembaki kabongo mais Jésus nganaki makasi kasi omonaki omoni yango wana ozotunanga bato bayaki penza ebele bazalaki très béni basepelaki vraiment na présence na yo maman Anthony obenisaki pena peuple de Dieu ebele mais lelo pe na kati ya gospel na musique chrétienne boti pe kobungisa moko ya bakunda sister oyebaki ye Maman Lissi. Maman Lissi. Papa singa déjà en formation. Ata samedi allo bien. De tokozala kuna. Tokozala. Oyoka pe banzemo na bango. Asalela kabiso pe moi promotion boy. Na nzembo yoka tango ayoka ki ye pa asali moi vidéo atie na TikTok ye pe. Wana lokola ndeko na biso ake bisenge biso nyo tokende. Tolela ndeko na biso elongo tokokende lobi. Voilà. Banzembo wa moi akunda sister oyo yebi toyoka moi kapela. Bon. Apparemment en tout cas na mipesa kité na yeba kité nanga ndenge nazalaka mingi na kangaka banzembo ya bato ebelete ata na koyeba ndenge ni pona yo yemba boyo monika na bungi mala moko. OK, donc ba parole amoro ezo kima nde na kokaka te banzembo na yepenza na kanga te peut-être na yokaki mais na kipaki nde te pona maîtriser yango. OK, mais banzembo ya ba ndeko mususu nini o maîtriser penza makasi na moto. Neti nzembo ya la dame Enis Manyanga. Nzembo na yemoko ya yemba témoignage nanga nzembo wana. Aka ndinga lobaka lokola na lobaki bien que na maîtrise ka pe koloba kokota na nzemba ye na lobaka na yoka kandinga lobaka mukolo na lala na yo libanda ye Yesu témoignage koluka yo Yesu témoignage na linga kama kasi mepo na imité ye na kokaka te. Donc c'est faut bano ça ben fort il y a ba répétition alors. OK, c'est bien maman Anthony, mais ba tebele baza besoin peu ba kotana yo en contact na habiter mutu mususu aza peut-être producteur aza besoin avant de travailler peut-être na maman Anthony tout ba soutenir yo na ba prière financièrement aussi parce que mosala ya musique et c'est un rappel moi ba mbongo ba moyen makambo ebele na habiter ba robenga maman Anthony lolenge boni. Soki moto asepeli na biso ete asonga biso ata ete aza na nzembo neti baninga na biso ata moto aza na nzembo alingi nayemba na nde nayembaki wana numero na ngai ezali po toza wa mpona tosalela nzambe numero na ngai ezali soki olingi napesa yango nde nakopesa. Voilà, okopesa déjà. Numero na ngai eza 082 86 99
370. On a répété. Bandela, ouais. 082 86 99 370. Yango wana numéro nangai. Alors, il faut que ce code en plus 243. To Bandela, plus 243 82 86 OK 99 370. Voilà. Donc, comme la bise numéro, il y a Maman Anthony. Nous avons besoin de en contact. La Maman Anthony pour soutenir l'œuvre de l'Éternel. Pour Maman Anthony, voix Isali. Mais on dirait que tu l'indépendance sur Ozoye Malatete, là, vous êtes très à l'aise. Que la balangue, mon sous. Qu'on a pensé le col à mon abisso. Nazala a pensé à l'aise. Qu'on a besoin de le roi aux accords de 400 euros. Ngata na yimba na Kiswahili nazala kapé. Tu capé Swahili pour trouver qui a été là, tu capé moi partie dans mon Swahili. Ah, partie moi ya Kiswahili. Ni wewe baba ni wewe. 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 Tupike kwanza magoti. Tupike kwanza magoti. Tuombe kwa baba yetu na baba ye atatenda. Ok, ah, c'est bien. J'espère que le peuple de Dieu va vraiment béni. Baza penza ya kosepela maman Anthony to kina biso déjà maleme na mwasuka to ki penza ka rapporter découvrir place ni maman Anthony azalaka to beta masolo maman Anthony oza marié. Naza marié, naza na bana we. OK, baza combien au total? Naza na bana 5. 4 filles na garçon moko. OK. Ah, c'est bien. Papa azali? Azali mais azana mboka. Yatsika kuna sakuru. Azalaki awa alikozonga. Ah, OK. Il pas zo accompagner na musique na yo. Asazo sepela to pour papa ya mo joie. Musique kuna ba ko mona mama et tout. Est-ce que papa zo accompagner yo? Azo sepela ne maman ko tina mona musique. Asepela kamakasi. Kandenge yo moko lobi ke soki bato balobi lobi boye mutako ya koyoka mwazwa mais o maîtriser ke amani musala o boye ayoka musala ka musala bien. Ah, donc parce que le lo bato belé ba comment moi si so azoye mon mobile na manager papa ye mo aza manager na hote to so manager mo so ye na manager nanuté nanuté. OK. Moto azalaka mingi de berger na biso nyonso na ye nanga moto azalaka makambo nyonso ebele de berger na biso. Ah, OK. Boza na église ni déjà place pour prière. To ça na église à Sepe. Neti awa to ça na quartier D tout près à maison communale ya Masina na Bekate Fuana. L'église na biso ezali. Wana nde direction ya awa na Kishasa. Peut-être ba commune ebele commune Kishasa, Popage Mbudi tel jeune kuna Kinkole kuna nyoso ba église na biso pasteur titulaire pasteur titulaire na biso awa to saka na apôtre ouais. Apôtre na biso c'est apôtre Obé Shongo Philippe Akaya. OK, yepe mutetela ye asa mutetela c'est kuneza ka église ba tetela tebo te nzama zaka mutawa o ya tribalisme te nzama za mutu nyonso bato ebele bato minoko nyonso fo bokutana po kukumisa kombo ya Yesu. Toza na minoko nyonso ata ndenge na image nango komona olingo mona baoyo baluba baoyo bangala baoyo batetela nyonso tozo sangisa baswahili pe bazali minoko nyonso penza bazawana. Voilà maman Anthony to comme biso presque na suka na ebité na batu nyonso batali parce que batu bele bazoluka yo batu bele babinga fona pambola maman Anthony na super nga fona pambola maman Anthony na boy nga fona pambola maman Anthony na boy na ebité bango tu bazotala yo oyebisa bango nini peuple de Dieu oyebisa bango nini na moment oyo baliwe komi ko ya pe belé mwana na nzambe il faut atambola lolenge boni il faut se comporter lolenge boni pour amona kembo ya Yahweh. Merci beaucoup. Nazoyebisa mokili mobimba ke musala oyo tozo sala esengeli bino pe bosunga biso na prière parce que nzambe nyonso tokosala ekozala pamba yango wana ata nga pona réussir na mona o nzambe abongisaki pona ngai esengeli na mizindisa na mabondeli kosangisa na mwa lisungi na yo lisungi ya mususu lisungi ya nani ndeko mususu wana tokozala bien tokosongama soki biso nyani bino bosungi biso te banani
bakosunga biso ka bino nde bokosunga biso po to évoluer mosala oyo ekende liboso nzambe pe asunga biso ndenge tokotambola po nzambe oyo alingaka ozolinga otombwama ozosalela ye esengeli ozala mire na prière vie de sainteté eloko wana nde makasi penza vie de sainteté tango ozotambola bosembo wana nde nzambe pe akotelema asunga yo okende liboso. Ok, merci beaucoup maman Anthony. N'habite vous avez bambote quelques bateaux au pesa mbote pour que to kabwana na biso. Na pesa mbote ya liboso et pas président na biso Ngoyi Musoko. Na pesi Patrice Ngoyi Musoko. Pesi mbote ya liboso kuna na pesi mama Inise ye na mwana na ye pembeni. Mike kalamba inayo kakaye nakutana nige moko na réunion ya MCC. Enatika lo mona ye pembeni to soro la boy. Oyebi banza mama Mike kalamba. Na yebenze mama kwa ai. Na yo kakaye penza makasi. Na yo kakaye na nzemo. Ko yo kama parti. Ma parti nzemo na yimoko. Mal à l'aise. Nzemo na yimoko ya mal à l'aise. Parce na ko yeba ko ta isute. Ona bosani. OK. Voilà. De bande konanga mususu seko na kokota koloba moko ekokokati na base ni ndeko Billy pona sali karate na zaki na ikuna Billy bambi OK Billy alinga kaye pe na nzembo na ye takala lelo tinzo to alinga kaye na nzembo na ye ya motema zala kimia na zaki na ikuna na pesi pe mboti bande ko mususu na yebite na loba naloba te na sali nyoso boye bayembi nyoso ya nkolo na pesi bango mbote ba mama Lor Mbongo ba mama Lor Mbongo o banzi singa penza mbote ya tro naloba nene susu na yebi kombo baza ebele baza penza ebele ba mama Nadege ya papa Toms baza ebele osonginga penza songinga Mama Aksa Olangi. Nalingina bosa na Mama Aksa Mama Aksa. Bonjour mama. Shalom olo bakapenza shalom. Mama Aksa Olangi. Mama Aksa Olangi. Banza mama Aksa po ina. Owanjile lele. Owanjile. Owanja sotombame. Papa Camille lele. Yo penso landa kabiso nyonso Mama Aksa Olangi, je te salue là où tu es. Donc voilà. C'est comme bantu wana. Apesi penza mbote. Voilà. Mais ndeba monyo déjà kuna na CFMC, mona otika no munzimi na bango to yo kima kuna te. Otika ministère à combattre. Omani tozala na mokili. Poto servir nzambe. Esika nyoso bakobenga nga o servir na kokende. Mais bakenda ka bongo te libela bongo te bo yebite sika nene nzambe ya poete ko kozala awa voilà wana nde obenginga na kena servir nzambe nzambe ye makonde ya yebi mama Michel Chabani pe mama Michel Chabani bonjour mama bonjour ata moninga pembeni te mais na tsendeli yo ka bonjour voilà kolo nzambe alingi to monana merci beaucoup bambote esili bambote na sisaka na berger na ngai berger na ngai berger Daniel Noé na pesi mbote ya trompe papa na ngai na bayembi na ngai mususu bayembaka na ngai frère Baraka na bato mususu na pesi bango mbote na mama Solange mwasi atasmimba ayembaka na ngai ayembaka na yo OK na pesi bino mbote ya tro voilà nzamba batela merci beaucoup to yo kasusu nzembo wana oyo esali penza succès oyo zo bénir peuple de Dieu moi mukie yango nde to kabwana ngo Jisole akamba mboleka kela motonga miwo akamba mboleka kela misambikami elanda mboleka kela mionganga wa miwo akamba mboleka kombeka masambikami akamba mboko eka eta wasambika yawo akamba mboleka eta kaonda kiwaye akamba mboleka keta mionda kiwa miwo Jezile Owanjalo tombokie Zambika malanga we Papa kapa manyonde Papa wake di makele
Meteo ko janga. Komba fumu na banana. Jésus. Ah? Voilà, merci beaucoup. C'était la maman Anthony. Donc, tout est bien, qui finit bien. Messieurs et dames, toute personne nous a besoin ou quand en contact avec maman Anthony, le réalisateur va nous aider à afficher ce numéro. Il y a maman Anthony Nasewana, donc producteur. Moutunion a besoin de soutenir l'œuvre de l'Éternel. Maman Anthony Azawana, Bobengi, et ça l'a bien pour nous encourager l'œuvre de Dieu. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui nous ont suivis. C'est par ici que nous mettons un point final. Merci également à Malik Arafat, au clin d'œil spécial à toi. Je pense également à Julio Monamputu et Gueto Kamazi de Montréal. Tonton Yves, je te salue mon vieux et merci infiniment à Yaouli Moucheni, qui est le véritable corps mondial. Merci également à Martinez de Salle qui a assuré le son, cadrage, image. Merci à tout le monde, merci à tous les enfants de Dieu. Soyez bénis et restez connectés sur Exemple de Télévision. Likez, partagez, commentez et sincère condoléances à tous les artistes gospel de la RDC. Beaucoup les Lara ensemble. Maman Lissi Kunda, parmi ma sister Kunda. Alors, Maman Anthony, les Ambala Liboso, mais il y a Soukate. Ce qui va bengi to lukio lisuso ba bengi ba luka sur Maman Anthony to ya luka openza. Voilà, Zamba Pambola yo. Merci beaucoup. Biso to komi na soka to tikio to kabani aw. Merci beaucoup. Voilà. Obosana ki ba flash pe ezali. Oloba ki to la te que ceux qui nani banje monye c'est fini to ya sala na sala déjà ba flash est disponible. Est disponible là. Donc so bangika ba zongo ba bengi yo. Ouais. OK. D'accord. Mais yo non chante na ndinga ba YouTube tout à part na YouTube eza. Na YouTube so bangika beta ba fo ba koma komboni. Anthony Muzindo. Anthony Mozindo. Voilà, so bongo mona na YouTube, bobeti Anthony Mozindo, bo mona banzembo nyonso ya maman Anthony oyo acheli bino kuna nakati. Donc portez-vous bien et bonne suite de programme. Bye bye chez vous. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure, pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Eloko luka lelo na mokili oswili bala sina nguya na ye. Eloko luka lelo na mokili oswili bala sina nguya na ye. Mokili
Qu'est-ce qui se passe? Nada agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Katanga pe bipai na bipai yasika eye lelo neke tozola baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT misala de Kazinjo. Koko che Azui, ceux qui font qu'on a battu, Tozui, Basora Kaka, on sait jamais. Yamami, Toki. Yozani kosira yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosira yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli omotema nanga ye yaya Yesu na bonzeli omotema nanga yaya lokola abele abonza kimbeka eba ya papa na yembeli yoni bangana Dawidi ye 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 ye. Exemple TV qui tombe, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui tombe, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui tombe, rien à dire.